Aujourd'hui, nous avons un cadre du Conseil des sages qui vraiment maîtrise très bien ces articles et nous vous promettons que la semaine prochaine, nous aurons à trouver un membre du comité exécutif sans pour autant faire allusion à des polémiques parce que nous disons que l'Isolo Akati n'est pas une émission à caractère à mener des polémiques, mais l'Isolo Akati est une émission qui informe l'opinion congolaise, disons. Nous revenons avec le pasteur Gislain, homme de Dieu, tout ça qui n'a dit solo nayo, oloba qui était Sengela Kibusala audit na président, il y a un comité exécutif adressé bilan naïe par rapport avant qu'il y ait un rendez-vous public dans l'Assemblée générale. Est-ce que l'élo qui est élection pour ça de l'Assemblée générale et pour ça là? Ici, vous savez, rapport na bino et audit. Papa journaliste, merci pour la parole au Pessingaï. Tango totindenge mukanda. Awa de ma commune est commis. Nazo ngai na tena ka ministre. Ma commune est commis elobi nini. Elobi était à l'échéance nasuka. Les comptes sont arrêtés 15 jours avant naïté assemblée générale des commandes elobayo. Mais ngai na violé amour. Nous avons violé la souveraineté à l'Assemblée générale. Et lobby, il y a 15 jours avant, les bureaux qui sont autour de la fiche est-ce que vous suivez déjà rapport ou vous suivez? Il y a un autre continent. Et comme dimanche, mon bonito Kenewana, président n'a pas respecté conseil, à Beninga et notre président Zalina prêté pour la bilan. À Sénike, bon, on a un mardi. Tolingi to bomba ngota mwa muke alobi mardi na 19h na isika na ya musala tobite batona batu bazali na ba préoccupation na mama nene stati lobi 15 jours to boyi to bomba ba obstacle que on a 15 jours ba ye matata to yebi seko to ndimi ata mardi to violer les sous statut mais 19h rozala pas c'est pour mutuna mutazana musala na ye o asala au moins de 10h ti à 15h to koki ko sala moi sacrifice wana malgré violation de sources, il y a 15 textes. Tout comme n'est pas inaïe. Mais au lieu koloba violation à texte, c'est pas juste. Violation à texte et yekaka pour un rapport d'audit. Violation à texte, les ala quitté tant au bino bolé qui si mi balé, boula mi balé au population au après ça qui bino mandat ça qui pose la bino. Mais na violation ça qui nazo répéter qui sikoyo tozali na illégalité. Merci beaucoup. Tous ça na illégalité. Donc tous enfants na nenge kaka balobakaki et ça continuité à l'état pour eloko moko te ko le mweti kala nengana. Donc na bandi était ba téléspectateurs na biso bazali ko zwa idée au moins na sika nini mbeba ezali ko uta pe na sika nini na lobby était na poste koya to ko zwa bino président ya bureau exécutif to membre yoko influent ya bureau exécutif amika kolimbo la biso makambo oyo vraiment conseil des sages azali koyebisa biso na kati ya communauté tozali wana tokolanda isika nyonso moto oyo azali komema nungu to nzela ya mabe. Papa Gislain, élection ekozala ndenge nini? Élection ezali ba congolais basala confiance na bato baponaki élection ezali élection tant bazo ba élection mais il faut biso na nous toujours diriger toyeba élection wana ba pesi yango pouvoir et pas ya nani ya conseil des sages na banda na article 35 de l'obéné le conseil des sages assure l'organisation des élections et propose à l'assemblée générale les modalités et critères des élections. Vous allez déjà pris la modalité na bino. Tous allez la modalité, tous allez la date. Mais bateau yo bazali ko sala biso moi mon boulot nazo fondateur. Eza bureau exécutif. Balobi o bandi balekisa nini comment na monene. Balekisa bilan na bango. Na botuna bango motuna. Bilan bo bolekisa. Biso conseil des sages to sala audit té. Est-ce que bilan wana ba assemblée générale ba kondimango? Ba kondimango déjà to bandaki na bobu ki mibeko. To continuer kaka bongo. Te kobuka mibeko mais tant to ba kobuka mibeko. Mais ba oyo ba buki mibeko wana ba yebi. Tant to lobi to zonga na légalité et la kisini to ko isa nyonso
tokende na élection po tokoka kozwa légitimité ya sika élection nde kokata biso toyokani tokende na élection yoka coup de théâtre na élection baye koyebisa biso o ambassade eboyi kopesa biso esika mais ça c'est du théâtre tozoka kaka na kati na biso awa ntango nazoloba administration eza maloba te administration eza correspondance na nini 20 elobeli biso nini na article 20 eyebisi biso les convocations aux réunions de l'Assemblée générale sont remises aux membres 3 semaines avant la date de la réunion. Indique les lieux de la réunion, l'heure aussi bien que l'ordre du jour. Maintenant, vous avez l'Assemblée générale est en ambassade. Vous avez mais c'est l'idée, imagination comme ça. On se voit à côté de la zone qui est le Golomake. Les moussous, toujours, toujours salaté. Toujours que nous avons indexé l'ambassade de Pamba. Est-ce que tu connais l'ambassade officiellement? Les trésors. Papa Justin, Nabandi Balandi, émission à la Bissou et à la Kati, Bazali pour comprendre vraiment Nengenini, la vérité, et Zali Koleka, la Kati, comité exécutif na biso na conseil des sages na ndenge ezali ko gérer communauté na biso kasi toyebi ete maso wana ezali mais pour na bandeko ba sanctionner pour na bandeko ba voter ba modalité ezali nini ezali ndenge nini moto akokia uta kaka boye aye nani asengeli akoma président et nani asengeli a voter. Merci papa journaliste. Modalité ezali boye na bana tango tokokoma na modalité tokopublier ngo pa ya congolais nyonso na kati na Egypte kasi yebisa biso ata congolais nyonso oyo azali majeur aza na droit ya kovoter et ya kopesa candidature na ye kwa koma président sans exclusion okomi muluba nani musulman bouddhiste nani opesi komona yo na kati wana mibeko ezali il faut kokisa mibeko wana il faut zalana séjour. Il y a résidence ya mboka oyo. Il faut ça au moins une année. Na kati na mboka oyo. Il faut osala moto oyo ozalaki koyiba bakanyaka te, ozalaki moto ya nini. Oyo azali na casier judiciaire. Casier judiciaire moko oyo compliqué te. Merci. Donc tobenga mona mibeko les antécédents judiciaires te. O moto azotambola na alignement na ntango wana nde akoya kopesa candidature na ye epai ya bureau ya conseil des sages oyo kobaluka bakokoma bamembre ya bureau électoral eza prévu na kati ya nini. Est-ce que na kati ya bureau électoral wana olimoleli biso banani bakoki kokoma baposte boni ezali oyo bato bakoki kopostule na kati ya communauté congolaise ya Égypte? Na conseil des exécutifs, tous en a des postes. Présidence, na vice-présidence. Donc, Batou Bakoya pour postuler. Olingi pour postuler en tant que président au PSI. Oya Kobima premier, Yewananda Kozala, président. Oya Kobima Nabapouin Mouké, Yewananda Kozala, vice-président. Donc, élection au Salema, le même jour. Et dépouillement, le même jour. Proclamation, le même jour. Et bon, membre sous Bazali pour constituer bureau exécutif. Baouta pour nos côtés, to Bayaka Kakaboui, Bakoti, la communauté Tondengeni. Ezali Mibeko, Ezali na Katia Wawa, na Banza, na Potuko Zoyango, Awawa, na article 25, et Bissibissoboué. Le bureau exécutif est nommé après approbation du conseil des sages par le président et les vice-présidents. Tant que vous votez, président Bimi, vice-président Bimi. Bango de Bakopona, Bakitamina Bango. Président Banda Kozala, Kozwa, Batumisato, vice-président Batumisato, mais na Boyoka, il a intérêt à la diaspora. Nde bakoyoka na bango na bango soki basilisani koyoka na batindeli biso liste bato ya conseil des sages nde eakoatrouve bakoti na mosala tokotala mpe bacritère oyo asengeli akoka kozala aza apte habilité akosala nini tututututu soki akoki te todéclasse soki akoki tokotika ye asali mosala mpona intérêt supérieur donc na ndenge wana nde tokosala mais oyo akofote otumaki motuna malamu congolais
nyonso oyo azali bino bozali na système ya bakarte électorale te po toyebike bino baloi bino mibeko bino mikanda ekokoma te ke toye mokolo yango kovote boye lokola tozangi carte électorale tovote te papa eza stati te okobanda kotanga stati awa ebandeli ti suka nile part ezali eza te donc naye kaka na bik na ngai na stilo na ngai na poni moins ozala rwandais wana kovote te burundi okovote te moza congolais oye kovote bakoki kozala liste ekozala pembeni nalobi toza uni par le sort et les sang eza diaspora ya biso tokobengana nani tokotika nani donc moni te ke fraude ekoki kozala na kati te papa ndenge nini okoyeba ke moto azali congolais parce que bandeko na biso ya ekolo ya Cameroun bakoba koloba lingala koleka meme na biso bacongolais na ndenge wana ndenge olobi moto akoya na identité na ye aye na identité na ye lelo mosusu mpe tokoki kobongisa fiche d'adhésion po bakoki koboyela moto adhésion te nile part mokolo ya vote moto aye tokoki koyebisa avant voter oadhéré akomi wana tokoboya te akomi wana bosali koyebiso te lokola si ndingisa ezali makasi ete conseil exécutif akoki koteka carte te akoki kozwa nini te po compte nyonso eza déjà bloqué mais biso tomonaki lokasa etamboli na cité elingi koloba ezali kotambola lokasa etamboli bazali koloba na biso ete to s'enregistrer mbango to pe oyo babengi adhésion na lopoto to s'adhérer na kati ya comité na kati ya communauté na kati ya diaspora et bongo na kati ya diaspora wana ntango tokosadhérer to esengeli na biso avant maponomi tozala na carte de membre mpona kopono oyo azali bakambi na biso na kati ya communauté tango bazoteka mwa bambia balobi na biso pour baraison oyo vraiment to éviter komema mwa polémique mingi balobi ezali nango talo mingi te wana ekomi violation massive donc violation ya statut donc yo koyebisa lelo bandeko basomba carte te papa te wana tokobuka mibeko tosalela oyo statut elobi donc yango statut elobi nini na kati te papa journaliste tozonga nano na 38 bato bakotisa biso mobulu omoni eloko ezoboma biso toza na mobulu na kati na mbokolo 38 elobi nini 38 yango nazotanga à l'échéance tosi tokomi na suka oyo tozosala baaffaire courante donc papier là monsieur signature moko ezangi moto moko bakangaki non président kende président conseil sont des affaires courantes faites attention po balobi à l'échéance noir sur blanc à l'échéance les comptes sont arrêtés 15 jours avant dans bacompte nyonso kanami mpona odi lelo soki odite esalamaki tolandaki légalité tosali compte mosusu sikoyo bozoteka mbongo wana mosusu banani bayosala bino mais sikoyo lokola odite esalemi te elingi koloba assemblée générale ekosalema te non assemblée générale ezali bongo odite esalemi te bongo odite esalemi te mpo babuki mibeko sikoyo bokoloba nini na bayeba mpona kubino tozali na discours oyo tokopesa bango tokorendre bango compte à l'assemblée générale oyo epesi biso ndingisa na 35 tokopesa bango baza na nini bango biso tokopesa na 35 eyebisi biso yango oyo tokobandela lisusu eloko tolobaki liboso oui présente leur rapport de contrôle sur la gestion